beloka malamu o soki tolande na fete wana sila azalaka te oui normalement sila na fete wana sila azalaki te mais comment ekoma bota babranche bon soki aida azalaki na Belleville bana mpo bavandi la table moko aida Belleville bavandi mpe ka kote moko aki aposi poeze lomembo te apesi papa na mosusu mbote ntango aye boye aleki aida mpe azalaki mpo asimi mpe kiti aida aleki ake avandi mpe ka pembe na aida siko bino bokomisa ngo problème madame Belleville abeti aida 12 yoka nti Belleville aza mama azobakanisa banenemi très bien osala te boyebaka eloko nini tokokoloba na tv sila ndeko ya popine agrande sala popine mpo ye na popine baswana te bawena nini na popine so abeba na Belleville abeba na popine te eloko nini ezozanga ye mpo aya fete ya popine ya bangaka poison baotyelanga poison sila batiela yango kasi eloba bongo non ya fete ya dakosta te mpo baotyelanga poison ozana nini kobatelo poison kopesa ye invitation mais ezalaki aboyaka okende ndeni eloba aboyaka okeaboyaka te dakosta ye moko totala kasi yango dakosta kasi alobaka te émission ngo ezalaka la voix du peuple wana ezalaka yana kasi ya Vincent d'accord azalaki na raison alobaki nini nakopesa invitation te mpo soki opesa invitation yeba ayaka bafete bato te mpo abanga baotyele poison siko moto abongo invitation nango lena mpe ata pamela matondo na opesa ye poani ekende nango perse pourquoi ye totika kosalaka semblant Belleville akoki kozala adversaire akoki kokangela aida kanda te est ce que aida signe contrat na bela mpo Belleville akomisa eloko bien privé na ye moko botika place likambo eza te botika kocreye baproblème ozomona Belleville na aida bakozala mama jamais mama oyo abimisi mwana na ye na maternité abela Belleville abota aida tikala obota Belleville te ozomona aida aza reconnaissante abi si je suis comme ça c'est grâce à cette dame mpona nini oui mais mpona nini bino bolingi kofunga na babranche mo ezanga ata motu na makolo tellement bino boya bata barankine sila na abota mwana te yango boza na posa bano Belleville abimisa bakoma komanke sila nani bakoma manke Belleville yango moni aida mwasala ngo eza te bon meme aida bino kati libumasho bomeme aida ne France est-ce que bango bato bamemaki aida to akendaki kasi babalingi bakomisa ngo bongo akendaki par invitation bainvitaki mpe aida ezalaki ya bango te ke basala casting ya opona bato aida bainvitaki mais bango bakomisa ngo bongo ekomi lokola chose na bango ekomi lokola eloko na bango da baomona kaka eza lokola bango nde mutu basalaki yango sikoyo aida fa telemela Belleville aida fa bundisa Belleville yo aida yebi ke babundisaka mama te malédiction mpona nini aida azalaka mpa poeza kala bayebanaka te na bela nde moto ebimisi ye okoti kosala baironia salite wana ko eza nini oluka nini la vie ya Belleville bahypocrite sila mboma théâtre bokoloba nete beotyaka bela beotya Belleville mbandi na kamundele poani lelo bazo ndenge nini yaya ozo comprendre te ke baresi na muka baba pede ozo comprendre ngo te ke bango mibale ba basi ngana yebiso nini pamela ozo mona esika baresi atia plante yo boyati oboyo bila ngana yebi te na mona te lesa nga biboko wela lesaki na métro ndimanga te lelo pesi nga raison ya robe madame Belleville lati koma bana mibale boyo ba ke robe Belleville lati eza robe $20 boyo bana pula taille nango bino bato bana basi te siki mibale na bino basombela bino ngo babima nango na butu bango na butu bokenda nango boulevard pokoma bana mibali mobimba boyebi na bakoma batissage oyo basi batiaka bareza yebi na manzaka basi oyo ekata na pamba muka yebi manzaka oyo ya makasi boyebi na bakombo ya baplante oyo eza sangita oyo eza kabelo oyo eza synthétique botiaka yango te bwana basi te bosobelaka basi te oyo bino botiaka oyo bino boyebeli yango wapi bapede bosilama parce que ils en a sens te bana mibale bovandi na plateau ba mibale bovandi na plateau bamela zela tozwa robe oyo madame Belleville alataki robe ya $20 oui tondimi yango eza robe ya $20 tondimi yango sikoyo tozwi robe ya kimbangiste oyo zisili alataki robe ya vert wana elemba lokola moto akee kolalela bomona robe na bino te bokalikile robe wana te botala robe madame Belleville nde ezwi madame Belleville basien madame Belleville sikoyo sila lata robe droite totala sila la robe droite soko bima ndenge nini Nicodème na taille nini sila aza nango vraiment oyo bino bokosala comparaison ya sila na Belleville
Oh, bozo mona tabino moko teke ne za bongo bozo ko luka muto la tiro ba $20 e buwa ke makasi bon. Si la ta roba ya $150. Mais roba madame Belvé zaki Zara, robe est-ce que roba Zara is $20? Ya. On a Zara ni wana $20. Na loba na yo. Nazo yebiso bana yo timo kilo sila za na classe ya Belvé te. OK. Robo madame Belvé la taki bazongo ka balongola on dit mais za $20. Balongola madame Belvé ba pesa on sila lata. So ba niki banoki. Là to pesa ngo sila mama o tayi ninyo nzambe na ngai tayi luka tayi wana tayi no luka bon te silet o tayi ninyo nzambe na zo ko luka te na zo ko ba lobi ke ozali pasa nit ye to tayi mabe biso misatu sila ngai nisi lolo to biso misatu bo be ngote 4 na bimate 4 mutu ko sa ba sambla wana ko o ye pasa na biso ko kaza mpende munene ana simata OK kaza o azara simate ana ngote zo ko doti e boyo mona ke nango apa mipende yango na mona pa lata robite akolata ndenge ni simisa te otuka kosala ba ironie si la taille mabe otala madame Belvé ndenge abuaka na robe taille moi ça taille bongo taille salima moi si ve enveloppe bino si la ta robe droite totala tala maike tali bumukodo makolo soso tala bosila ma résine yo sambe na ngai mutu okola ba resi yebi ndenge nini ke o ba basi batake robo eza na âge bo ba resi o ba buto ba mama na bino ko eza ba buto pasi ba mama na bino fa balala bakanga makolo voilà papa na bino basala butu moko ya perte ba boti bana ba ko bota biloko abo ngaso na loko bino na olela OK oh ngala vina ngala koza na ndeko apedete na tiro poison okufa si osomona mutu lokola mura okova na kiti ofinga madame mura mama naza na taille nini vraiment mama naza na taille nini roba $20 tande buaki mutu esali mutu classe oza siko roba na bo banola tsango ekiri na bino bo bana ma bino muteke boye nango pa ekumani nango pa tendresse pour moi ne bato bakobamba bino mabanga boni bino mo boza na taille ya salité roba aussi na lata na fête ya domaze on dirait mutu okela na bar bomona nango te vraiment roba Belvé kitoko bongo Zara bino mokelo bango eza roba salité bongisi madame Belvé te loko ebwa ke ça ta robe droite ta taille to ndi mais la taille ni azana on a taille suivre na bango tourner baza bongo soko fingi madame Belvé te molia ezate bona eza bon baza makolo soso na bango bagana nini na makolo soso vraiment le problème c'est ça baza pe ne kumana yeba ni pe bagana nini ko na bango baza le loko gade kabarate ya baza no sambala apa na ko kaba bana actualité te bana loko te ba profitera il faut finga madame Belvé pas tala mafalia po makolo soso za ne loko te ba osima makolo soso na ba osimbe na nini OK bana film malonga te ba na marché makolo soso ko ta actualité te muta komeka ba film nani nani Abeda Chou soki lula komite ya ko komani OK ni na vie na bino boliaka na komba sile te boliaka na komba madame Belvé parce que elle pèse ça madame Belvé bile botala matin lelo ministre ozo ba décision batu na komba produit na bango total siko bile bokolia nini voilà pour biso to beta traumatisme to ko décortiquer film na biso ndenge ça ko bino boya na nini mais tout le monde est super lancer message a commis message que baba cook pas de distraction bo finga maman porte parole te ba finga maman porte parole te non calculer bango te et asubalala et yete pardon yete et ba tout to ko pesa bango gazité nani o pa même ta yeba ni na yete o la reine nani ya nani ya wapi tika suba kuna kelala olobi ba tout to ko calculer ba on attend au te net lo internet azo linga diembela biso na ndenge nini nani ma ko vanda calculer to zela ya voilà to zela aya mais lelo guerre Pamela Zoua faut comprendre ngo c'est un bagarre bonga na comment ozambela atika bango tout na défaut wana ba olinga ite il fallait pas rappeler mais c'est un bagarre pour c'est un bagarre ngunza marakaka c'est un bagarre tsaka boy so c'est un bagarre boy na ye abina na tawana te e ngapena mwasi Teresa lobi o sa sambla sala ngo bonga ta soka sala ngo katale so ya sala ngote ye Teresa ba no benge dadit nani ye bano benge atika sala ngote bona mwana nani oyo nani moyo bano sani
aboni bashebo eko otika tovanda kuna vie mo grand lesbien munene na conteneur na ye na kermesse ne wana banosa nini na mwana wana bano benga dadi mpona nini ye asala yango te na ndako ya 7e bagarre banaye kose retrouve ndeni oyi bino baboya bino te bino bokomi okomisa 7e bagarre anniversaire na bino na mobali ya vie na bino ya makasi bomona kaka eza 7e bagarre mobali ma ya vie na bino bomona makasi ya 7e bagarre 7e bagarre abongo wana akoma osambela boluka mibali na bino botika 7e bagarre yo bozala mobali oyo ozani apa jérispe bongo ye aza na mobali ye aza na mobali oyo azani wana aza mwana moke akozala age mwana na ye ye aza na mobali age na ye mais alobi ke trop c'est trop touro ekomi so bakutana na nzela ata na 7e fo babunda 7e bagarre Pamela 7e bagarre akobeta ekokanisa te nde 7e bagarre aza na nini wana aza inapte te akobeta ye kosala bavanti te 7e bagarre akoya na dojo akoya na bashe abeta bazemplo ayebi yango abeta Teresa mabe bandala oti mokili Teresa na force habito ana nkuma te babunda na 7e bagarre 7e abeta ye tosala bavanti te obino baboya bino te yango oyo mama oyo ya mokolo oyo okotika via misapi te 7e maboya na ye akoma osambela yo Teresa okoluka vi mosusu te no vi omoni kaka kitoko mpo ozala lesbienne kaka moninga akoma osambela oyo kofingela 7e bagarre ni mpo 7e afingaka o te alobi toko ofo bakomobunda ya olakisa alingi 7e zela naloba na yo zela nayebisa yo alingi 7e bagarre koma obetaka ene anobete kala nabonanga 7e mpo abona ye abona kala yaya toza mwana esabwila basynthétiseur basynthé lokolo mosusu bana 7e bagarre bayeba ta lingala te ngala olingala azwa kuta mobali na ye na équipe kauka mais naoyeba tina banaloba français ndeni zela meka non mon fils je suis votre maman je voulais te prendre pour aller dans notre équipe de Kauka de basketball il faut inviter votre équipe là de YOLO parce que tu te progresses pas baba bongo wana wesa mwana 7e po bayebi lingala te surtout ya basi wana taka bana baza bien éduqué so bamone na mwana ke lokwa adasa saratola donc so boyikala ndako mona bango so na salon te ni na balcon bana bana chambre bayebi ke mama azokipe oyo yo mwana azowela na nkoi bozokabola nkoi bino mibaye mama na mwana so mpe bokebi te bosimbani na miso na tournage bato baotourne bosimbani nga nakende osala elubu kuna nayoka soni nayoka soni navandi ma natali nga mwana aza impoli bazowela mobali na mama bazowela mobali mpo na nkoi bon après tout bana 7e bagarre kozala na bana soni te 7e bagarre kozala na bano baza ridicule te Pamela 7e bagarre osala ta nini oyo osala télé réalité na bano omona bana 7e bagarre 7e bagarre aza na 2 jolies filles Gigoro kano nakomi na sa jido nini gigolo voilà gigolo yango wana kasi mobala nani ti po malikati ya bala asala nzonzingi makambo tungu asala madame Belleville malika ofinga letia mwamba na nini na beauté en soi boye aza na niveau ya nani te
Voilà, bonjour, bonsoir, babone na biso nyonso ya kilelo na Faustin Ngombo télévision. Quand tu es bino musalande et bien ka biso liboso na bino lelo to lisusu. C'est bien moi votre humble servante Pams Matondo, autrement dire la star, maman qui a famille Bota, la fille qui dérange défenseur, il y a Sir, il y a Belvie Kandila patron qui est Poutine de l'écriture. En tout cas, émission au Bokozongo na kilelo na Faustin Ngombo télévision, Bokozongo pe na moi na suka ya famille Bota chez Bianca Zang. En tout cas, to consommer mingi film na biso traumatisé, film na biso au traumatisme pardon, film na biso oyo maman Belvie a biso déjà 4e épisode des Okota Lelo à partir de 16h30 donc na Bella production donc ne consommer film na biso traumatisme vraiment ekozala kitoko makas. Merci beaucoup na papa Faustin Ngombo de Bruxelles, maman BBC Djema, la maman qui dérange regagne Ngoma garçon Paris, Natacha Golala patron je te salue aussi papa Sam Konko le nécessaire, Jean Mboso na carte à France et pourquoi pas à Gilles Kapenda et Frida Konika père double na carte à Belgique wana bambote na bino ebele na bosani pete kopesa mbote na ngana autorité morale qui est Belgique quand il a patron na Poutine de l'écriture tabita ba comédienne j'étais à Baoba richesse ya Congo na monde ya théâtre na film kitoko a komel biso traumatisme pardon film kitoko vous comprendre na traumatisme et que ndenge moko mais film biso na kombo ya traumatisme et ça vraiment bien kitoko lelo na plateau na ngana zanga moko te na mwana suka ya famille Bota na kombo ya Bianca Zanga to meko solola nano makambo ya film ya biso traumatisme to kota pe na masolo na biso ya YouTube ona yambeli mukona lelo enoki soko za parole mo na ngai fongolela na plateau na yamba mwana suka ya famille Bota na kombo ya Bianca Zanga. Bianca bonjour. Oui bonjour Pamela Matondo, bonjour na batutu balingaka Poutine de l'écriture o balingaka VIP international maman Mokonzi yewana nani yewana Belvie Kandi maman Morote maman Rai Goshi moi so alekaka bango nyonso tout vraiment merci beaucoup na Dongole Sanzamba Versa, c'est un grand merci à Odette Lesa maman na Lesilune, merci à Niki Lesa, un grand merci à Mifi Lesa Motema ya papi, merci à toi Irène Kialuta Motema Richard, merci à Nadine Kialuta, Karine Zanga, Jocelyne Kialuta, merci à Patricia Branco, Bibi Chimusomba Ipoupa décoration, merci à le roi célèbre Christian Ngoma, agent César Moko, Ada Jolubanja de Turquie, Luanda Turquie, Paris et Païwa Piro Zimeng Gazali. Un grand merci à Lama ma chérie, à moi aussi, maman José Lusadissou, maman Claudine Bokatola, maman Nabiso, Lama ma chérie, à moi aussi, merci à mamita Dina, merci à la grande H, maman Sakina, merci à maman Ewin, merci à maman Annie Ngo Yamputu, merci à maman Annie super, merci beaucoup à papa Godard Eliko, papa Alengui, vraiment, Pamela Matondo, derrière la caméra, Tozana Enoch Luzolo, papa na Victoria, moi na star, Aza star. En tout cas, Pamela Matondo, ma question est yo bien. Voilà, merci beaucoup Bianca Zanga, ma question n'a pas réponse à yo. Tout ça, musala kandenge bolinga ka vraiment. Bianca Zanga to betono li solo ya film na biso traumatisme ezoleka ndenge nini. Vraiment traumatisme donc ezomona na bato bakozala traumatisé poko tala déjà na ngamba mama top na bato bazotekele ba bijoux ya sombele eza kuna tomoni mpe Belvie ye pa ondie ye mpe atie mutu maintenant mbatasela aza songi mbatasela aza camarade ya papa Lia no aza noko ya Belvie mais mbatasela azokota makambo afani ya bato ondire vraiment en tout cas to consommer traumatisme film na biso yango wana eza wana bokomona ba acteur na biso ba jouer ba coquette ça baza wana ba ndenge na ndenge ba jouer vraiment na kati ya film na biso wana yo muto otala film te ko ya te ke ote bozo la promotion te o bozo ntsani te otala ka ne film mais mingi parce que to la promotion comme si otala ka te otande film solo la traumatisme omona film mais zoloba traumatisme film yango wana so tali film te ko yela biso distraction te o botala te bosala promotion yango biso to sala parce que yo muto otala te o sala ni o sunga Belvie na ni en tout cas to consommer film na biso 4e épisode de kota lelo bozala jamais déçu. Voilà, merci beaucoup to consommer film na biso traumatisme vraiment bokozala déçu parce que 4e épisode à partir à 16h déjà ezokota bino boloba maman Belvie asala ande nini po asala ka ba film tout le temps maman Belvie soka lambeli biso déjà lubu ya sika premier épisode kota déjà mususu bazo préparer yango momoni ke tozala vraiment na retard ya ba film te Bianca Zanga to betano li solo oyo lingo pelisa moto bato yo ben individu moko boye ben censé o bazanga valeur balingo pelisa moto entre Aïda na madame Belvie ke madame Belvie abetaka ye abeti Aïda 12 na libala ya copine
tandis que bango bazaki na fête wana te babanda olandela yango du début jusqu'à la fin boye pourquoi obelo mona oloba faut comprendre omoni bato balukaka place mo mabe ezali babwaka graine ebota ebimisa betape esala makambo ndenge na ndenge nde bango bamona yango eloko malamu osoki tolande na fete wana sila azalaka te oui normalement sila na fete wana sila azalaki te mais comment ekoma obota babranche bon soki ayida azalaki na ma Belleville banda mpo bavandeli ya table moko ayida ya Belleville bavandi mpe ka kote moko aki aposi poesie elombe mbote apesi papa na mosusu mbote ntango ayeboye aleki ayida mpe azalaki mpo asimi mpe kriti ayida aleki ake avandi mpe ka pembe na ayida siko bino bokomisa yango problème madame Belleville abeti ayida 12 yoka nti Belleville aza mama azobakanisa banenemi Belleville mama azoba ebanino ndeni aboti mwana ayida aleka pa epa master brimo ayida aleka pa président kala baza makambo loka ndasi na bela te obozalaka bato ko so bana eloko osala te boyebaka eloko nini tokokoloba na tv sila ndeko popine en grande sala popine mpo ye na popine baswana te bawena nini na popine so abeba na Belleville abeba na popine te eloko nini ezozanga ye mpo aya fete ya popine ya bangaka poison baotyelanga poison sila batyela yango kasi eloba bongo non ya fete ya décor ya dakosta te mpo baotie nanga poison ozana nini boyaki kopesa ye invitation mais ezalaki aboyaka okende ndeni eloba aboyaka okeboyaka te dakosta ye moko totala kasi yango dakosta kasi alobaka te émission ngo ezalaka la voix du peuple wana ezalaka yana mais kasi ya Vincent d'accord azalaki na raison alobaki nini nakopesa invitation te mpo soki opesa invitation yeba ayaka bafete ya bato te mpo abanga baotyele poison siko moto abongo invitation nango lena mpe ata pamela matondo na opesa ye poani ekende nango persi pourquoi ye totika kosalaka semblant Belleville akoki kozala anniversaire akoki kokangela ayida kanda te est ce que ayida sina contrat na bela mpo Belleville akomisa eloko bien privé na ye moko botika place likambo eza te botika kocreye baproblème ozomona Belleville na ayida bakozala mama jamais mama oyo abimisi mwana na ye na maternité abela Belleville abota ayida tikala abota Belleville te ozomona ayida aza reconnaissante abi si je suis comme ça c'est grâce à cette dame mpona nini oui mais mpona nini bino bolingi kofunga na babranche mo ezanga ata motu na makolo tellement bino boya bata barankine sila na abota mwana te yango boza na posa bano Belleville abimisa bakoma komanke sila nani bakoma manke Belleville yango moni ayida mwasala yango eza te po meme ayida bino kati libumashi bomeme ayida ne France est-ce que bango bato bamemaki ayida to akendaki kasi babalingi bakomisa yango bongo akendaki par invitation bainvitaki mpe ayida ezalaki ya bango te ke basala casting ya opona bato ayida bainvitaki mais bango bakomisa yango bongo ekomi loka chose na bango ekomi loka eloko na bango da baomona kaka eza loka bango nde mutu basalaki yango siko ayida fa telemela Belleville ayida fa bundisa Belleville yo ayida yebi ke babundisaka mama te malédiction eya nini mais bino mpe boluka sila bimisa bana te bokoliemelaka bana Belleville bwepoani nga nayebi te boyebi ke sila akomaka sila asala bacomédienne bagroupe ase eza tala ebelebele awa bana baza ebele okende oluka mpe motu moko bino mpe boya kotiala te mpe akomaka kosala bino boya na bana te boya na bato te me bolingi kaka koya kolobelela bana Belleville mpo na nini ayida azalaka mpa président kala bayebanaka te na belar nde moto ebimisi ye okoti kosala baironie ya salite wana ko eza nini oluka nini la vie ya Belleville hypocrite sila boma théâtre bokoloba nete beotyaka beotya Belleville mbandi na kamu de lepoani lelo bazodénigre robe ya madame Belleville alataki balobi ke robe wana eza robe bakokokende nango feti te parce que eza robe ya sens te toyeba te bana mibali bakoma oyeba bavaleur ya barobe ya basi bakendana nango na feti ndenge nini yaya ozo comprendre te ke baresi na muka babapede ozo comprendre yango te ke bango mibale babasi ngai nayebi so nini pamela oso mona esika baresi atia plante yo boya ti oboyo bina ngai nayebi te namona te lesaki ngai biboko wela lesaki na metro ndimanga te lelo opesi nga raison ya robe oyo madame Belleville alati koma bana mibale boyebaka robe Belleville alati eza robe ya $20 boyeba na taille nango bino bato baa na basi te seki mibale na bino basombelaka bino yango oyo babima nango na butu bango na butu bokenda nango boulevard po koma bana mibali mobimba boyebi na bakoma batissage oyo basi batiaka
bareza yebi na manzaka basi o ekata na pamba pamba mura yebi manzaka wa makasi voilà bo yebi na bakombo ya ba plante o eza sangita o eza kabelo o eza synthétique bo tsaka ngote ba na basi te bo sobela basi te o bino bo tsaka o bino bo yebi lango wapi OK bapede bosilama parce que ils en a sens te bana mibale bovanda na plateau ba mibale bovanda na plateau bozo Pamela Zera tozwa robe madame Belva lataki robe à $20 oui ton dimanche eza robe à $20 ton dimanche siko tozwi robe kimbangiste o sila lataki robe à vert wana lemba lokwa muto ke ko lalela OK bon mon robe na bino te bo calculer robe wana te botala robe madame Belvi ndezi madame Belvi ba chien wana madame Belvi siko sila ta robe droite OK total la sila la robe droite robe bimandenge ni Nicodème na taille ni sila za ngo vraiment obino boko la comparaison ya sila na belle vie OK oh bozo mona ta bino moko te ke ne za bongo bozo ko luka muto la ti robe à $20 e buwa ke makasi bon sila la ta robe ya $150 mais robe madame Belvé ezaki Zara robe est-ce que robe Zara eza $20 yaya wana Zara ni wana $20 na loba na yo nazo yebiso bana yo ti mokilo sila za na classe ya Belvi te robe madame Belva lataki bazonga balongola on dit mais ça $20 balongola madame Belva ba pesa on sila lata so ba miki banoki robe wana Belva lataki ya $20 to pesa ngo sila mama o tayi nini oyo nzambe na ngai tayi luka tayi wana te wala nini luka bongo te silet o tayi nini oyo nzambe nazo ko luka te nazo ko yeba te ke ozali pasa neti ye to tayi mabe biso misatu sila ngai nisi lolo to biso misatu bo yeba te 4 na bima te 4 mitana pas Potu ko sa ba sambla wana ko. Yo pas na biso ko. Kaza mpende munene. Ana simata. OK, bien kaza o azara simate. Ana ngote zo robe doiti. E boyo mona ke nango apa mipende. Yo mona mona pa lata robe te hein. Akolata ndenge ni simizata. Potu ko sala ba ironie si la taille mabe. Potu la madame Belvin nga bua kami na robe taille. Moi sa taille bongo. Taille salima moi si ve enveloppe. Bino si la ta robe droite. Total ta na maike. Tali bumukodo makolo soso tala posila ma resi yo ne sambe nangai muto kola ba resi yebi ndenge nini ke o ba basi bataka robo izana ajibo ba resi o ba buto ba mama na bino ko ba buto pasi ba mama na bino fa balala bakanga makolo voilà papa na bino basala butu moko ya perte ba boti bana ba ko bota biloko abo ngaso na lokwa bino na olela OK oh ngana vina ngana koza na ndeko apedete na tsholo pozo kufa si osomona mutu lokola mura ko va na kito finga madame mura mama na za taille nini vraiment mama na za na taille nini roba $20 tande buaki mutu esali mutu classe oza sko roba na boba no lati ngo kiri na bino boba na mabilo muteke boyo ngo pa ekumani ngo pa tendresse pour moi ne batu ko bamba bino mabanga boni bino mo boza na taille ya salité roba aussi na lata na fête ya domaze on dirait mutu okela na bar bomo na ngote vraiment roba Belva qui toko bongo Zara bino mo kelo bango za roba salité bongisi madame Belvi te lo eboa ke ça ta robe droite ta taille to ndi mais la taille ni azana on a taille voilà merci beaucoup toujours continuer na émission na biso parce que ba question na ngai ba réponse ya Bianca Zanga Bianca lelo oyo ba mafinga nyonso bazo finga madame Belvi atali kamone concerné madame Belvi te faut comment madame Belvi ekota na kati lelo na comprendre que matière eutande na famille bota après ke kuna parce que fête wana eza ya popine lelo aïda na Belvi ba matia bango miniature pourquoi mais madame Belvi nenga za c'est grâce à madame Belvi ne baliaka oh lelo ministre alobi nini mutu na mutu assumer ma propre responsabilité na yo siko tokotala bango ba olia nini na comme madame Belvi te osomona madame Belvi za kilo za icône za exemple à suivre na bango tourner za bon soko finga madame Belvi te ma olia ezate boneza bon baza makolo soso na bango bagana nini na makolo soso vraiment le problème c'est ça baza pe ne kumana yeba ni pe bagana nini ko na bango baza le loko gade ya baza no sambala pa na ko kaba bana actualité te bana loko te ba profitera il faut finga madame Belvi pas tala ma lia pour makolo soso za ne loko te ba aussi makolo soso na ba aussi be na nini bana film malonga te ba na marché makolo soso ko ta actualité te muta komela ke ba film nani Abeda Chou ce qui lula comité ya ko koma nini
Oh mais botika ba biloko wana bosaka ba aventure à charité wana bwana eloko te botanga comme madame Belleville totala bana mibali na bina bana mikese ba olia très bien. Oh bon ça débat na madame Belleville muto l'équipe bino maman écriture bino ni to benga mwana mke na lotete na ye atiko écriture na défaut lelo bino boya kiti po finga ye oh tendance bokata bala eso bokena osana balolombo te na bureau voilà tamba ta passion boza na sila akotaka ni na vie na bino Boliaka na komba sete boliaka na komba madame Belleville parce que elle pèse voilà sans madame Belleville le botala matin le ministre oza ba décision batu na komba produit na bango total asiko bino bokolia nini voilà pour biso to beta traumatisme to ko décortiquer film na biso ndenge za ko bino boya na nini mais tout le monde est super lancer message à commis message que baba cook pas de distraction bo finga maman porte-parole te pas finga maman porte-parole te non calculer bango te et asubalala et yete pardon et il m'a tout trouvé pesa bango gazité nani o pa même taye bani na ete o la reine nani ya nani ya wapi tika suba kuna kelala olobi ba tout to ko calculer ba on temps oté net loka tanet azo linga diembela biso na ndenge nini nani ma ko vanda calculer to zela ya voilà to zela aya mais lelo guerre est commis entre 7e bagarre na Thérèse to éviter to monde va sortie médiatique il y a 7e bagarre nyonso atikani kotanga kombo Thérèse ati alobi ka makambo ba propos na ye oya tenir zuwa pamela zuwa faut comprendre ngo 7e bagarre bonga na comment osambela atika bango tu na défaut wana ba olinga ete il fallait pas ça rappeler 7e bagarre pour 7e bagarre ngunza makaka 7e bagarre tsaka ka boye so 7e bagarre boyi na ye abina na tawana te ekape na mwasi Thérèse alobi o sa sembla sala ngo bonga ta so ka sala ngo katale so ya sala ngo te ye Thérèse bano benge dadit nani ye bano benge atika sala ngo te bona mwana nani oyo nani moyo bano sani aboni ba jebo eko o tika to vanda kuna vie mo grand lesbien munene na conteneur na ina kermesse ne wana bano sani na mwana wana bano benge dadi pona nini ya sala ngo te na ndako 7e bagarre bana ko se retrouver ndeni voilà oui bino aboya bino te Nous avons comme ça 7e bagarre anniversaire na bino na mobali ya vie na bino makasi bomona kaka ya 7e bagarre mobali ma ya vie na bino bomona makasi ya 7e bagarre 7e bagarre bongo wana koma osambela boluka mibali na bino botika 7e bagarre yo boza mobali yo zana pas juriste moi juriste la mobali bagarre poza mobali c'est peut-être yango rage wana bongo ya zana mobali ye zana mobali azane wana za mwana muke koza age mwana na eti oh yaza mobali aza mobali age na ye mais alobi que trop c'est trop touro et comme ça ba kuta na nzela ta na 7e fois bunda 7e bagarre Pamela 7e bagarre Robert rokanza tene 7e bagarre azana nini wana za inapte akobeta ye ko sala ba vantite 7e bagarre akoya na dojo akoya na bash abeta ba zemplo ayebi yango beta Thérèse mabe bana loti mokilise Thérèse na force habituelle na kumate ya bunda na 7e bagarre 7e beta ye to sa ba vantite obino boya bino te vraiment oh yango yo to mama yo mkolo okotika via misapite oh 7e boya na ya koma osambela yo Thérèse ko luka vi mususu te no vi yo monika kitofo za lesbienne kaka muninga koma osambela oya ko fingela 7e bagarre ni po 7e finga ga ote te alobi to fo ba ko mobunda ya oya olakisa ba alingi 7e zela na loba na yo zela na bisa yo alingi 7e bagarre koma beta kana no bete kala ina bonanga na bonanga 7e pas bona ye abona kala ya toza mwana esabula ba synthétiser ba synthé lokolo mususu bana 7e bagarre ba yeba ta lingala te ngala lingala zo kuta mobali na une équipe ka kamena yeba tina bana loba français ndeni zela meka non mon fils je suis votre maman je voulais te prendre pour aller dans notre équipe de Kaouka de basketball il faut inviter votre équipe là de Yolo parce que tu te progresses pas Baba bongo. Wana esa mwana 7e. C'est un peu. Ba yebi lingala te. Ba yebi lingala surtout ya basi wana taka bana baza bien éduqué. So ba mona na mwana ke loko adasa saratola. Donc so boyika na ndako mona ba oso na salon te. Ni na balcon, bana ba na chambre, ba bi ke mama azo occupé.
oyo yo mwana zo wela na nkoi bozo kabola nkoi bino mibaye mama na mwana so pe bokebi te bosimbani na miso na tournage bato ba tourner bosimbani ngana kende osala lubu kuna na oka soni et pas Thérèse na yoka soni na vandi mana talinga bi mwana asa impoli bazowela mobali na mama bazowela mobali mpona nkoi bon après tout bana 7e baga kozala na bana soni te 7e baga kozala na bano baza ridicule te pamela 7e baga osala ta nini oyo osala télé réalité na bano mona bana 7e baga 7e baga za deux jolies filles na yebi oya suka 7e ta présenter na ki mutaboko leza Suzy Bantu son nom na loba na yo ana bana na zo yebi so tali na matanga 7e baga ya nani ya grande scène zo Suzy Bantu bana 7e baga bazala wana ba kolela Suzy Bantu bana baso mona ki to bata ba pembe wana bana 7e baga siko yo ofinga bana bongo batemisa Sabrina no batemisa mona 7e baga bakobamba na libanga na kapela wana po bango na baba na yolo ibamba Sabrina makasi ko c'est Chel, les amis de Koi, les amis de Turbo. Oh non, ici il n'y a pas de tembo. Bakobamba mabanga bongo. Ozomona mona Sony, mona Nkele. Ngala vina na koza na bana bongo ta. Ozomona yo zo na tebe po finga muninga. Oza tebe finga muto afinga ka ote. Yo baba tikela ona 7e baga yo ozonga tali ko. Mais lobi ke 7e baga o samsala punda parce que o yaka makele nga porte-parole atana ba film au jour raté. Zela. Est-ce que 7e baga vraiment pas ça sa film 7e baga azangi mbongo. Est-ce que 7e baga ba film na ça. Zela na lobano yango na lobi lote. Est-ce que 7e baga azamuta ko le la rôle. OK. Ozo Bellevue apprécié. Bon 7e baga azo le la rôle pas Bellevue. Vraiment. Madame Bellevue am taba sentiment te. Très bien. Ozo mona. Oko fingele mutu te pa cho na film. Ah la présence de Samiga Amba, la Cléopâtre. La Cléopâtre. Samiga Amba. Ozo mona. Samiga Amba je te salue. Oh mona, ata mukolo moko ta ko iko vanda wana ata mukete, ata mukolo moko te. Mosa Sony. Ozo mona 7e baga ko wela akoki ko finga batute na bela po apesa table film. Jamais. Ie fa finga makasi mai bango mama muteke a vivre na ikenge. A vivre na likomo na kati likomo na libanda. Po baza bambanda. Bango mibale bata gérer spire. Un pas dedans, un pas derrière. Derrière, toi dehors. Dehors. Ok. Un pas dedans, un pas derrière. Dehors. Ok, dehors. 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 Mboko passe ça. Mais comment il Thérèse ndenga ta. Janvier ipupa. On a finga kaka tisnani 7e bagarre yemoko akoti suti na dipine abi mwana muka koma obèse oyeba na âge ta oyeba na dipine leki ye. Non mo bakata dipine bongo te. Dipine oui. Non mo bazwa bango yango te bazwa dipine. Dipine za muto ndenga za bongo oui aza mwana muka za muta munene aza muluba ti. Voilà. Aza munene. Oyeba na sens âge. Là, tu as fini d'épiner ma belle. A fini d'épiner, tu as fini de moi, na yem takanga nzoto. Moi ne bakoza ajmona d'épiner, t'as d'épiner en cola. Oh, bakoza ba ajmona, moi na ya koza ajmona d'épiner. OK. Sabrina ne wana bakoza ba propre ya robota d'épiner. Ozomona, a robota d'épiner, d'épiner za munene kaponi. Mais mon nene pas ça malade que non vivre bien on lie bien fona za mon nene. Mais oui. En plus dit pine pas ça solo ndeni ana santé na bien mon nene partout mbinga. Voilà. Siko yo finga dit pine ni. Amona nzoto souhaita lokwa mwana e. Mukola so na ba 30 combien na mazalo lokwa mwana 12 ans. Naza mukolo. Et bon mone moi muke. Bona moi si tomba. Ya moi si wana. OK. Bon. Mais ce que on a dit na tout na répondre ngango bien penza te guerre entre 7e bagarre na Thérèse. Atika ye na défaut. Bango bakoyi ko boya bango te boko tita na finga afinga 7e poani. Po 7e boya ba abo système out. OK. Oh aboya ngo moni bango ni to ba linga 7e ngunza makachaka bo. Siko 7e mabidi no na ta wana te. Ngabe fo papa se pedisanga. Ngabe fo bazonga ngabe na matami su likolo. O ngabe na sala kabino. E na lingi fi ente ngabe na mwasi. Ngabe fo ba yoka ngabe fo na za jona nga. Siko ngo moni bango donné za botema fina bango bisana ka déjà quand ça bimisa yango ma 7e baga akoyi kotika musala nte da fasala bango kaka bazana kimia te ba otika 7e baga kimia 7e baga akiti mtu na se osilo ta 7e baga za bo moi batika 7e kimia ezate mais minute openza conseil non apesa faut que tata moi sport hein parce que comme makamba obunde
na yo ki Thérèse a lancé message à l'obi que tout photo bon sport on a kota ndeni pamela quand tu dois zambinga benga pona bambo mana mabe pamela beto kitoko tika bo c'est on lo ba not o boyo quand ntala boyo quand des to saka ba aventure te o mona ya moso to boya kota nini mera koli makam pamela ngapela ya ngapela juja kaloko bango oh pamela to koya ngam Lojo nangeza musika te yango wana. Lojo nangeza ko. Non, kama solo nani pamela ezali kama tchako ezali kama tchaba aventure te. To boya ka problème pour notre la Belleville moi sa batu. Mbongo nezata ke futaka na parquet. Yango monto yaka te. Ngana so na bina ya mobima pamela. OK, ne peut parquer na Belleville Orlando te parce que tinda côté. Kasi yango na olobati na ya pendant que oleke mbongo na ngai na garda ngona sa makambo mususu na ke futa na parquet na ke futa na parquet te po mbongo na ngai fo na gérer ngo yango mo to gérer ba problème mususu. Très bien. Et Thérèse mandenga koli bongo azuma debo litsa solo fente mabo tonga bimsa bana gauche ya ko bunda te na oloba na yo Thérèse pe mo kaza banga hyper kit me koti ya bu ozongisi oyo akoma te ya ngambo penza maoluka makambo bango nyonso tu wana na batana sa bunda ta sa sport te tala mutu na matanga ba ya gabi nango beto meto na kata na bisi batadinga pa te bo yo koma baba yo koma ki baba woko kate bake bombo ko na kata mutuka bake bombo na kata mutuka. Tuna nene. Tuna nene. Akitela ngaite tanasa ya matanga tokuta na matanga. Abandi ko sala ba désordre. Moi je suis très bien éduqué. Bato bana oui, bato bana pasi na bango, ba kufeli icône, ba kufeli nzeta ba bana bango. Ngana yo sala spectacle na matanga na bango. Non, tango to bimé na coin. Même si batadinga banga batuko kanga bone bo kanga bo kange bo pese mutu makasi loko aboye na botika. Pamela na fete ka bo, mutacha boye. Tala na oloba no na yebisa yo ndeko na mobala za temo taka ndeko na senga kama mamusamiga amba lobaki na kula bisamiga ato okende wapi sidad oui bikaza ka Thérèse franchement ye na oloba no taka leki na mobali ngo sa nini ngo sa ya nini esenga bi aba lukasko na sima mukongo na ngama mulu bakanye loboko abiso beti bien kamba to betanga bi mama betanga tena bete kitoko pamela tala omoni yer mobo ye kobanga ma likambu ezoko enko bataki koza yuma ozomona so mato bito kutela maboto kutela ba guerre o ezake batu muto okota bitumba na te voilà ozomona po ya tambola na wago makamara papi pecha mobali na ye mwa wago batebele sikone za bongo to tiki kozana mutu te ngana na mutu te tozika batu batemi mpanzi mutakabola biso te ya to buna ya tana sa buna te tana za la souffle bitumba te na loba no Pamela ana souffle bitumba te Pamela nga na sportif ya solo sa ba aventure te nga moyiba nga Chanette na Victor mo nga vandi na sotu no yebiso na récupérer na médaille na Chanette. Très bien. O mona pona neza Pamela ta na force mo bengo bateke comme na boti na nini bobo na bote nga so na sim na concentré 39 secondes beta ye mabe. OK. Ozomona ce que ça que mutu mususu ataloka mono ka muki oyo te na logique des choses boso batiki biso bato ba no kota ka bitumba te batika biso 1 à 1. OK. Yinda kaka. Ba Thérèse baso na po bitumba te. 7e bagarre moi le 7e bagarre le lobo ba yuma ba comme siama ba comme tele monoko les opérations. Voilà. Wa yebike na minto 7e bagarre ya ba chaina na abuna dipine kasi. Abuna dipine. OK, ye lobe o calculer dipine te mwana mugema comme nzoto wana ye bana te za mikolo. Wana soni mwana batazolia bien. Mwana batazolia bien za na kimia. Aza mama lopango. Oyokela bango zuwa nini. Ye lobi 7e bagarre za la manquement éponge ya manquement liputa. Mutu ni to liputa be. Ngona pe loko e kamusanga parce que so nga na kenanda kwa samiga te. Na minute so na kenanda kwa samiga fona kota tina chambre na lala pe tina mbetu. So na ye na ndako nona kota na chambre na lala na mbetu parce que to ebi relation ni auto za ngona matela na mbetu. Sko ye akene ko yeba. O matanga na mbetu a 7e ndenge nini. Baba camarade na 7e. So asa retrouver ndenge na mbetu. Eza bien entendé. Asa retrouver ndenge na mbetu a 7e bagarre. Oh, amata tina mbetu. Oh. Mais baba camarade ta mata na mbetu. 7e bango abi natika bango na divorce ko seka. Natika bango na défaut. Nzambe na bite bazoka panique balinga na zonga. Ngapele na zoda ya papa comment osala ngai. Comment oyoka guna nga mwana zongela bango ezate bata mababe. Oluka ba identité na binoko okoma na gérer 7e bagarre olanda ka 7e bagarre ti lelo pona nini.
c'était bakobi ya bosala. Ok, merci beaucoup Bianca Zanga. Lelo tomoni Dorcas Bolokoko amatisi Laetitia Mwamba na communauté na ya lobi ke na oyelo matière na yo ndenge ozobondela mobali na yo ya mwasi. Laetitia Mwamba IGF ba benge ba na IGF o lelo ayena ba vérité pona ngana obenga Laetitia Mwamba porte-parole ya groupe Simba parce que ba vérité o ya oyana ngo na décision azui na assurance wana na courage wana azui Laetitia Mwamba na minute ngana loba fierté ya Papa Lombe mais Dorcas Boloko ka lobi ke oyana ba vérité ya Laetitia Mwamba to yeba te guerre ke deka mulai parce que to moni ya yepe soka yezela yepe soka yena ba vérité ya Laetitia Mwamba biso pe to na ba vérité na yeti ndenge mona mukia uti ko senteye ndenge ngaka bola famille ba empaka ndenge papa na bango kufa na cercle ya nyongo oh makamane sila esila tata ko yele mama omoni kanengo sila makina yo papa tikale ko finga papa sila kia oko sekuisa papa na ngako papa na ngasa kufa kundai na mboka zani na wale ma oluka ka ba problème ya pesa mwa libele oko zanga nengo melisa mwana na libele ko munene loka chaussette mabele miss lolo oko zanga ko melisa mwana mabele wana na mbangu Bianca Zanga na bini no toke mwa mbangu lobi na bosani lobi azomesa mwana mabele komi chaussette loka mabele miss lolo akozanga pesa mwana libele yo za muto ko finga Laetitia Mwamba yo vraiment batele miso boloko ko munoko loka mpuka ndako bapuko baliaka mbongo yo ko kana Laetitia Mwamba yo vraiment batele misi yo bolokoko yo za mwa so pe mobile makole il faut bali on a pilipili ya ko boma mwinda za mabe munoko munene mobile oyeba te ona zokota nini oyo jambo to ninzoka munoko mutu OK eza mutu na zolo na kati oluko sila mako voilà oluko sila yo yete pamela yete voilà merci beaucoup Bianca Zanga to comme na biso vraiment na souka émission na biso question na biso ya souka poto chuter guerre oyo ya malika na Laetitia Mwamba ezokende mabe parce que to yebi ke marié na célibataire baswa na baté okona te ke to mona ke malika azada na danger na libala na yeto ndenge nini parce que bon malika marié te malika muta zela moi so bali mobile na français babenga ona moi so ke bala mobile ezana kombo moi c'est mutabala mobile famille légitime non zela aka marié aka bate ba employeur comme mon robot et aka marié azaka marié soki nde mobali moi sa bala ke babenga mobile aza gigoro gigo batele mta Laetitia Mwamba batele misi malika bango mibale babasi bona age o me malika za mko Laetitia Mwamba sika bo Laetitia Mwamba e bongo mo elonga malika ba miki nzoto apambe malika mkolo ozo talelonga malika te talelonga mama ba Shaka Zulu talelonga malika mona mama yana leki bilonga na bango ekokana bilonga famille OK otala ngombe babe ozomona ako yakoloba nani oyo na Laetitia Mwamba na soni po mokile yo kai mo apola ezate en tout cas se défendre mais so afingi Laetitia Mwamba ndumba oui ce n'est que normal Laetitia Mwamba bana te siko yeba no tangele mibali ne oyo bazwa kai OK baba no tangele mibali baleka ye bamoleka nzula mana ye ale petsa kana si bayo na si bayo bapesa ina cadeau ya mwana kosala kama sekite mama sila maka mais siko elo moko ikamsanga na yebi ke nzamba bota biso na misu mibale me ya ye mobali na misu misato pour moi te kize da suspect mawa tokoloba te totaka na misu. Voilà, merci beaucoup. To comme vraiment na souka émission na biso Bianca Zanga bambote na deux personnes pe ba retenir nini l'émission mkona lelo. Ba ba retenir bonne émission mkona lelo. Lekechu, Moura, Barési, ce sont des foufous de même badi. Bango ni tout baza ba ma chérie mon frère. Comment bana mi bali boyebi ba suto bana basi ba tiaka. Yango moni village sinani oyo, village panda ekoya likolo ya bana mi bali asimba miri po alia. Bana bali pe bata. Kasi basimbisi miri bango ba lié. Village ekoya kate ekoyi. Lelo panda ba boîte ko comment kochola ba boîte ka sepe mbule beti na mushimbula muke village pande sani ni echoli siko yo mutabongo boko vanda na kiti bekiri Moura que nous assoit maman na yo chel na cheche ozo kata soni te maman na ba roda keti lo na cheche oko luka disposition maman no te yo fo vanda ka belle vie moi so ayebite mukoni ba roda ye ba rési yo kutu papa na maman si ba pesa belle vie ba pesa ka cadeau pa belle vie babi mais non na parquet to yo sanini voilà
bakange po a violer mwana bato ya mobali toya ko si bakanga po na finga bakanga na finga wapi OK bakanga pa violer mwana bato ne bayakani na parquet siko madame Belleville papa lobi na oyate po soni oyo oyoki singa vi na nga mobima mwana ya parquet ezate yango atikaka Belleville pe mama bato ya mawa ake kobimisa yo lelo komo finga Belleville nano wele lisaki te ko wele la saki bien na métro bandoki na pesi mboto na nga na Samika amba malorizanga na pesi mboto na nga na Brenda na pesi mboto na nga na vie na nga propre Tito da Costa na pesi vie na ngai na mboto na vie na ngai Jean Paul Kapinga motema mama na si na pesi mboto na nga na Jana banaka ya motema Rodrigue Mangala na Italie ainsi que na Jenny Lema aquarium à kilo à Congo di fois belle Sarah Lema et merci na notre Luzolo qui derrière la caméra papa na Victoria moi na star aza star et merci na moko Pamela Matondo. Voilà, merci beaucoup to komi vraiment na souk émission na biso en tout cas to consommer film mais vraiment famille Libota to longwa na distraction pas de distraction famille Libota to consommer film na biso et vous allez vraiment bien makasi. Merci beaucoup na papa Faustin Ngombo de Bruxelles, maman bébé CJ la maman qui dérange, regarde Ngo ma garçon Paris, Samiga Amba mon ami privé et personnel, je te salue aussi. Papa Sam Mkunku le nécessaire, je te salue. Jean Nimbo Somayaya chérie na Katia François tu sais que je t'aime beaucoup bambo tenu belé en tout cas pour s'abonner na Kilelo, pour partager vidéo, pour liker vraiment et ça la biso bien. Ba commentaire na bino na bo commentaire que ça la biso bien pour to améliorer que ça la bino musala kitoko. En tout cas so bo moni biso na bilili bo eza grâce à cameraman na biso et notre Luzolo papa na Victoria, moi na star aza star to ça musala ka ndé to yokanaki. Merci beaucoup, à la prochaine, bye. Eh maman Billy